Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo Congo. Boyebi na lobaka bosolo bongo bosolo e sikola kabiso. Lelo na yambi président ya communauté ya ba congolais na kombo ya papa Christian Chibanda. Toko panza nteke toyeba lolenge nini communauté tambolaka. Lolenge nini organisation esalemaka. Ba projet na bango boye bazali wana na mboka Owayo, Colombis, ba projet na bango po na biso ba congolais ezali nini eloko nini esalaka bayokana te ata baluki bango bamonana pe te. Kaka na emission lelo tokotuna ye mituna oyo ekotutisama ye na motema aloba bosolo esikola biso. Bo partager émission na YouTube na biso lisolo ya Congo. Kuna nde place tolobaka bosolo e sikola kabiso. Bonjour papa Christian Chibanda. Bonjour Deko Bobi. Lelo lisolo ya Congo esepeli bongo koyamba yo. Tomeka kotuna yo mituna parce que yondo zali représentant ya ba congolais o ba bengi président ya communauté congolais awa na mboka Owayo Colombis. Merci beaucoup Nandengo Bensinga na émission na yo. Merci papa. Motuna ya yambo pona tozali bongo kokende na lombango. Motuna ya yambo communauté oyo ya mboka Owayo Colombis ebandaka lolenge nini? Communauté ya Columbus ebandi un peu avant 2011. Ndenge zaki boye bandeko bazalaki babandi et puis moi ba problème eko salema après ba jeune na ba papa o bazalaki awa basangani balobi babanda ko sambela pona ba kende liboso na communauté. Nde communauté baye ko bandela malembe na 2015 na janvier 1er janvier 2015 nde toye ko banda communauté. Ah, motuna mibale potenga na lobaki lona kotuna kaka metuna eyano ekotande epa na yo. E lelo ozali bongo président. Projet nini oyo bozali nango na mikolo oyo bozali kokanisa kopesa ba congolais? Projet otoza nango mikolo oyo eza projet ya 10 ans, ya prochaine 10 années. Tolingi que na communauté na biso ndenge eza boye tositosilisi na 10 années oyo eleki tositosisi volet social, sikoyo tozolinga volet économique, tolingi que tozala na au moins 100 business congolais awa na 2032. 2032 kaka lolenge Amérique etambolaka na ba projet milai ti 2032. Donc bana na biso pe bakozala ba membre soko bakoli bako assister na projet wana elakisi bongo. Parce que omoni ndenge toza boye toza quand même toyawa ba maman batu mingi bakoli 98% ya bandeko ya communauté na biso bazosala na warehouse. Tango bakokoma na ba 50 ans ndenge za boye kozala mwa pasi ba misala wana ya makasi. Ya olingo bakisa ndenge za boye siko to sengaki que ndenge za boye babanda ko transférer ba skills na bango de manière que na wana bakoma na ba business na oya bango. Nalingi kotuna motuna mwa moke wana okoki ko explicite okoki ko loba ko limbolango skills wana elakisi nini? Sikers na ndenge nini olimbolango panzango biso nyonso pe toyoka toyeba ezali eloko nini? Bon, omoni ndenge eza boye toye ko remarquer que ba mama na biso ebele baza o babengaka na ba business skills na mboka to uti kuna na Kinshasa. Soko tali na mapangu nyonso ndenge eza boye okomona mama azali soki atekaka mwa secrete, mususu atekaka fufu, mususu atekaka makala, mususu mapa. Siko awa pe ndenge ezali ki boye tolingi ke ba mama basala ba salon de coiffure, bazala na ba magasin na bango, bazala na nani na bango ya kosukola ba compagnie na bango ya kosukola na ba entreprise, ba biloko ya bongo nde tolingi siko toko soutenir ba mama pona bazwa ba cours o eza free, o ba pesaka na CD awa ya Columbus, ba cours ya small business
na ba cours ya business plan. Nalingi kobakisa motuna mosusu tozano kaka mituna na mituna na mboka oyo Colombis tokoki kozala près combien de Congolais? Communauté na biso na sikoyo ezo s'évaluer à peu près 4000 membres. 4000 membres oyo au répertorié to oyo yebi bazali awa na mboka Colombis. Bon, biso awa to répertorié 1000 à 1200. Mais tango tozo sala ba projection na ba oyo to ba na ba données o toza nango ya ba entreprise tozo mona ke toza na 4000 Congolais. Mais papa to ba bosolo esikola bato. Yo sikoyo na moment oyo boye bino bazali ko diriger lingomba wana ya ba Congolais. Bozali na combien de membres et pour na membre akoma membre oyo yeba wana zali Congolais tozali na ye awa na kati ya mokanda na biso bozali na bango combien? Pour na sikoyo ba membre o toza na bango eza 250. 250 et wana aneo elekaki tozaki nango kaka ba 87. Ndenge eza boye malgré nombre wana 1200 hein, tozokoka ko zala na manière ya kokotisa batu nyonso te na kati ya communauté. Mais kokoma na communauté eza simple, obengi numéro ya président, bakotindela o link, osali application ya fiche na yo ya adhésion et opesi ba droit na yo okoti na kati ya communauté. Mais papa awa tolobaka bosolo esikolaka bato koyebisa bato link ezali nini? Oyebi moto mosusu auti kuna Congo ayebi liki te. Toloba pe bosolo loba liki na botau na olimbo lango e oloba oyebisa biso link wana tokofuta boni pona kokota. Bon, awa na communauté na biso contribution eza $1 par semaine. Donc na année mobimba ezo sala 52 mais na ba kokoso o batu baza nango tolobaki mutu na mutu ndenge eza boye akofuta $50 mais afuti yango na ebandeli. Link eza lien wana okokliquer nde ekofungolela o formulaire na internet. Mais batu mususu pe ba mama mususu ndenge baza boye baza na problème ya ba link to chaki ba représentant na kati ya ba ville mususu na ba entreprise mususu de manière à ce que ba aider ba mama ko remplir na kati ya ba téléphone na bango. Mais papa oyebi mboka na biso ezali nano informatisé te. Tolobaka bosolo esikolaka bato. Bato mosusu soko bayebi bongo komanyola o ezali téléphone tope komanyola o ezali bongo nzela ya singa. Epesameli na moto nyonso te. Bongo bo prévoir ata papier te o tobengi cartage. Bon, ya solo batu basengaki na réunion oyo elekaki na décembre to prévoir papier. Mais to sepelaki kendenge za boye to yokana na babana na biso ebele oyo baza na high school ba jeune na biso ndenge za boye lokola nga soko za na problème obengi nga na ye na ndako nga moko na kotisi na remplir po na yo signer kaka na lakisi yo ndenge nini ya ko signer. Epesi nga bongo koseka parce que papa azali ko répondre yango na ba précision ami komisa bongo na kati ya communauté. Esengaka nini nalobaki toloba bosolo esikola vraiment batu na mokolo mwa lelo. Mpona wana il faut mutu ndenge za boye a remplir fiche d'adhésion na ye ya membre. Fiche wana ba remplisaka yango chaque année et afuta pe ba droit na ye mbala moko droit na ye ya $50. $50 wana ba futaka yango mbala moko mais eza nini eza $1 chaque semaine. To senginde batu bafuta ngo na mbala moko de manière à ce que et permettre communauté ça la budget nango mbala moko. Na yoki na kati kuna koloba budget la kisi mosolo. Mosolo wana oyo bino bozali bongo na posa nango. Parent oyo to bengi na mbula moko bozalaka na posa mosolo wana ebima boni. Lokola pona année oyo mosolo na biso toza nango besoin eza $30,000. Na $30,000 wana $5,000 eza ba frais ya fonctionnement, $25,000 eza ba frais pona ba action ya communauté et pas ya ba membre na bango. Wana ezali ya no malamu président na zongi lisusu mwa moke na sima koloba kosa enregistré bongo komi komisa
na mbula moko mutu amikomisi, na mbula mosusu mutu amikomisi. E komikomisa wana ezali kosenga boni. Komikomisa wana eza $50. Doza mikomisa bongo pona nini? Parce que ndenge eza boye, il faut tozala na ba données na bino correct. Oh, to pesaka à la fin de chaque année, tango to déclaraka. Il faut tozala ba données na bino correct. Yango nde soki o changer adresse ok kotoyo, o changer numéro, mutu asikaye, o sali susu frais d'enrôlement. Donc soko lingi ko limbola. Okolobelanga soko na lobi mabe. Tango moto amikomisi, mbula oyo amikomisi, mbula wana amikomisi, e tokobanda pe kopesa ba 50 na mbula moko, opesi 50, mbula mosusu 50. 50. Eza bongo. Na ba $1. Donc toujours $1 ya par semaine. Donc $50. $50 plus $50, ça n'est $100 par an. $50 kaka moko. Donc tant que paye ça $50 wana, eza cotisation na yo na frais na yo ya enrôlement. Ah OK. Olingi koloba lolenge boye. Soko moto apesi $50 wana, eza nto pesa $1, momi pesa yango mbala moko na ebandeli. Na koloba bongo bosolo ekosikola bato. Metuna batindelinge pa bandeko na biso pe ba Congolais. Nalobaki nakopesa yo nga nazali bongo o to bengaka na lopoto qualité ya koyanola bino te. Mokola koyanola biloko wana tozali na ye. Eloko liboso communauté wana na bato oyo bayaka. Pona nini boyokanaka te? Bon, omoni na kati ya communauté nyonso ndenge eza boye eza lokola na kati ya famille ba problème ba kokoso ya miki ezanga kate. Mais kolobaka toyokanaka te eza penza te parce que na ba action o nyonso ba matanga biso nyonso tozalaki c'est le longo pona kokunda bandeko na biso bakufaki. Te toloba bosolo esikola bato. Nga na koloba neti nga na ya na mboka oyo. Oyebi na lokayo, na lokayo mbala moko. Heureusement, makila ya ngana yo ekutanaka oyati otali nga na ndako. Mais pona bandeko mosusu bazali koloba omonanaka te. Ya solo oza na raison parce que problème esalemi tangu boye tangu lokola ngai ba sali élection tozalaki awa ba 225 et ko sala ke les 3 dernières années ya Covid population na biso est quadruplée. Mais ebandaki ko permettre biso te to poussa na ndenge ba limitation à Covid to mona bato. Mais généralement ceux qui Covid te lokola mikolo d'ici la fin de l'année to koyeba na bino nyonso place de zali awa Covid esili. Motuna mibale Congolais moko avandaka bongo na mboka oyo pembeni awa na canal Winchester na mboka Owayo. Bazip code ezali ebele. Ezali bongo te président. Eza bongo. Atuni yo motuna alobi babengaka bino mingi miyibi boyibaka bambongo bato. Mais pona ko sukisa liloba wana eloko nini okanisi eloko nini okoyebisa ye na kotala kamera? En tout cas, ndenge ezali boye makambo alobi eza ya solo eza ke ndenge eza boye ba problème mingi eza na kati ya ba communauté na biso mais awa tovandaki tosolaki na bandeko tosalaki biloko de manière à ce que ezala clair. Ndenge eza boye à la fin de chaque mois ba membre ndenge eza boye bazwaka montant ya cotisation. Après chaque 3 mois bayebaka compte oyo ezana solde oyo tozana ngo na banque et ceux qui to sali action to yebisaka bango to tindelaka bango rapport financier mbongo ebimi na mbongo ekoti na kopesa exemple lokola ndenge za boye mutu akufi ndenge za boye to lokoti mbongo tozwa exemple ke to lokoti $8,000 na $8,000 wana ndenge za boye tango bosali babiloko na bino ndenge za boye et sali 7,000. Tokolakisa bango ke ndenge za boye to 7,000 o ekendaki na famille pour na ba frais funéraires mbongo etikali mukie solde nde to pesi famille pour na mikie o ba kozala nango ya kosala. Donc ba rapport financier ezalaka ba membre ba bangate ba membre bazalaka et ceux qui baza na question pour na problème ya mbongo ndenge za boye bakoki toujours kotinda texte na koyebisa bango
montant nini tozalango. eloko ni babengi détournement. Bon, détournement eza kozwa mbongo kosalela nango eloko osengelaki te. Ekomelaka bino te na kati ya communauté. En tout cas ndenge eza boye ti lelo ndenge eza boye nanu tozwi na kati ya communauté na biso bande bandi na ba président mibale bazalaki liboso na ngati sikoyo nanu nazwi rapport ya bongo te. Mais tosalaki système ndenge nini seke na kati ya communauté faiblesse ekoki kozala tangu bambongo eza na libanda mutazoke kozwa mbongo na libanda mais ndenge eza boye na kati ya communauté biloko nyonso elekaka na chèque et il faut eza signé par 3 personnes. Mboka bana na bana bongo esengaka bato basangana babimisa moto moko oyo akozala wana pona kokonza bango bongo na kati ya bonzambe tomonaka Yesu Masia na kati ya bamboka tomonaka bongo président tango tokwei na mboka mosusu tomoni ba ambassadeur na biso tomoni bongo président ya communauté ya Ohio oyo ezali bongo Columbus bazip code ezali ebele mitune esilite président mosusu eye batuni motuna lelo ozali kosala nini pona o identifier 4250 oyo batikali. Ndenge ezalaki boye tobandaki na ba action tozoluka batu to bakisi tozalaki liboso na structure akala ezalaki kaka président vice-président na secrétaire général. Mais ndenge eza boye toyeko bakisa batu toyeko bakisa 3 secrétaires généraux adjoints. Ndenge eza boye to renforçaki ndenge eza boye bureau, mais de l'autre côté tozwaki ba représentant bato balingaki tozosenga batu nyonso na ba compagnie o balingi ba aider biso ko recenser batu batinda bakomela ngai tokotinda kombo na bango de manière à ce que debiso to recenser batu nyonso. Mais ndenge ezalaki boye na ba compagnie déjà 5 ya minene awa tonomaki ba représentant topesaki na ba kombo oyo batu bakoki kokutana pona ba recenser bango. Bandeko na ngai nakoyebisa bino bosolo oyo esikolaka bato bo partager émission bo s'abonner bo liker na lisolo ya Congo kozala na kati ya communauté ezali eloko moko ya motuya koleka kozala na kati ya communauté ezali bongo kopesa yo assurance miike koloba lelo soko nazwi likambo communauté kozala wana lelo soko na kweli problème bien que nasina lobi yango na lingala communauté ekozala wana donc boya bosa enregistre na kati ya communauté kufa soni komona pasi bolongola makanisi wana bozalaki nango makanisi ya kala ba président baliaka ba président bazongisaka mais tozali na président moko ya bosembo oyo nyonso bongo atiango na nzela na singa akoloba kaka bosolo ekosikola biso. Président motuna mosusu ye tangu tomonaka bakongole mingi okomona ye na place aluka yo aluka bino aza koluka biso ndeko aplike lenga ndeko salelanga boye ndeko tala nazwaki tike ndeko ndeko nanga moko afinginga ndeko mosusu abimaki na mwasi na ngai ndeko yo bozali président na biro na yo osala lolenge nini pona bato ba esika bana besoin misala pona bato baswani pona bato basali boye bato na bayaka sika basala lolenge nini. En tout cas ndenge za boye nazoyebisa bandeko ke 95% ya ba service social o bapesaka na l'état communauté epesaka koluka musala koluka classe bakisaka ya ofele to ya mbongo nyonso eza ya ofele nyonso ya ofele na $1 na yo wana nde yango nde ezo permettre toza na ba volontaire o ezo edeke basalela bino musala carburant ya bango moko carburant mati 4.60 ba volontaire yango ba volontaire en tout cas yango ba volontaire wana zo senga bango merci mingi ndenge za boye ndenge ba edaka biso donc job application yaka bakosalela yo ndenge za boza na problème ya facture ya hôpital yaka bakosalela yo bakwala yo ndenge za boye oza na problème ndenge za boye o ya immigration yaka bakolakisa yo avocat ofele ndenge za boye oza na problème ndenge za boye ote ya tike oyebi ndenge ya kofuta te yaka eza ya ofele ba service wana basali yango nde pona bino boya boye utiliser yango. Na kamwe
nakoloba bosolo bosolo ekosikola bato 4250 et quelques ba oya mitu makasi se retrouver otikali yo moko papa ezali bongo ezali bongo boyebisa bandeko boyebisa bafrère baya kosa-enregistre komikomisa $50 na yo ekoprotege yo na matanga na yo ekoprotege yo na désordre oyo kokosala etali kutu biso te $50 elobi te kosala désordre eza mboka bapaya mboka mibeko kovanda 60 ans na prison leli yo moko président motuna mosusu eye bato ya couple bakotia combien bato ya couple tokitisaki parce que na baannée oyo elekaki ezalaki $5 par mois mais tozalaka na baproblème mpo ani bokitiselaka kaka bacouple bokitiselaka biso bacélibataire te nde tokitisaki mpona bato nyonso bacouple $100 enregistrement couple mbula moko botie $100 eza nango mpe eloko te eza nango $1 par semaine $1 motu nyonso aza nango eza nango ebele opesi kaka yo nde na bandeli opesi kaka $100 esili $100 likambo bandeko soko nayambi président na émission oyo parce que makambo oyo ayebisanga na libanda etutisanga na motema motema etutanga na bi président leka na lisolo ya Congo oyo nga na mituna oyo nga natunaka na bandeko batunaka bakoma ngo totuna yo président tozali bongo kokende na suka lelo tozali na mboka owayo tozali 4500 ozali bongo na 250 membres bango nyonso bakotiza to te limbisanga kokota en tout cas ndenge eza boye bato bakotize oyebi kokoso ezalaka epa na biso mpona kobimisa mbongo bato bakotiza ti lelo toza nanu na ba 80 kaka ya solo mais olobi kosa-enregistre $50 dozo baza déjà 50 au moins basi basa-enregistre ki donc basi bacheki bacotisation na bango bon to bato oyo oyebi bazali 250 mais 80 nde bakomisi comme bato bakomisa ndenge eza boye baza 250 président na kotinda na zelanga ndenge eza boye deuxième semaine na kotinda nga moko mpe na tindi te ndenge eza boye batinda toza famille toyebi biso moko ndenge tozalaka nga moko pena na tindi te lokuta mabe président il faut to baka bosolo nga moko na yambi président nanu na tindi te toza awa mais na kotinda nzambe atutisa nga na tinda parce que eza makambo moko ezali très important eleki na mosala na yo oyo osalaka bandeko na koba bosolo ekosikola biso président toza kokende bongo na suka conseil nini okopesa bakongolais na lolenge tozali kotambola en tout cas na ndenge tozali kotambola awa na kosenga bandeko ke ndenge baza boye babatela mibeko ya leta mboka oyo eza mboka moko malamu mais obanga mibeko miloko mosusu ya koloba omoni biso ndenge oyaki otundaki nga liboso ke bandeko mosusu balobi te ndenge eza boye awa boyokanaka te biso biloko wana tozwaka ngo lokola eza bakalite ya leadership tulingaka mutu nyonso ndenge eza boye ozala na position différente ozala na position ya ngai oya tovanda tosolo elongo tozwa oyo baaméricain balobaka middle field tokende liboso eza teke mpona oza na position différent ya ngai nde okoki koya na communauté te famille ezalaka bongo mutu na mutu azalaka na motema na ye na makanisi na ye mais soki tovandi ensemble nde tokokende liboso mosusu oyelinga na makanisi problème eza te mpona bato oyo bamitya baprésident na baentreprise koloba communauté nga nde mutu na lokotaka ndambo nga nde mutu nazongisaka telo koyebisa bango nini en tout cas ndenge eza boye bandeko wana nyonso tozosenga bango baya na kati ya communauté totala de quelle manière ndenge eza boye baplace eza ebele lelo toza na 4000 personnes totala na bakalite na ye na baskill na ye ndenge nini toki kotya bango na poste moko na kati ya communauté nakoloba bongo bosolo ekosikola biso président mpona kosukisa topesi numero te numero ya biro moto nyonso azali bongo na posa na yo numero wana obandela yango ekozala mpe affiché na se awa numero na ngai eza 614 500 2618 nde numero na ngai ya bandela lisusu 614 500
26 18. Soki obengi ngai omoni ke na zwite maximum 24 heures na ko répondre. To bengi lisolo ya Congo. Na kopesa yo na kolobelo kote na kopesa kaka numéro ya président. Yango nde ndenge lolenge tokotambola. Soko moni oluki communauté moni te otalika lisolo ya Congo obengi ngo tuninga na la kiso place ya zali. Na ko babongo bosolo ekosikola biso bo partager lisolo ya Congo bo s'abonner. Président mbote na bato mibale misato ekosala malamu. En tout cas, nazopesa mbote na ba mama nyonso na ba papa nyonso oyo bayesika o nanu tozwi occasion ya kokutana te ndenge za boye bazwa mbote na ngai nazopesa mbote pe na ba oyanga oyo nyonso bayebi ngai na yo na famille na yo nasengi merci mingi na ndenge bobengisi ngai na émission. Merci président bongo ngala pesa mbote te ngande koba na pesi mbote na mama Niclette oyo azali bongo madame na ngai oyo papa Bobi na pesi mbote na Mika Paswa na mbote pe na ndeko na ngai Justin papa bana tozali wana na mboka owayo shala mama bongo na Kerciville bato nyonso balingi koya en tout cas naza kopesa bino mateya neti ndeko na bino leki papa yaya kosala opposition te yaka osenregistre ekosunga yo nangai. Papa Bobi eloko moko na bosani ko bakisa to sololaki na ba président ya ba communauté mususu nangi bandeko bayeba ke place nyonso ville nyonso ya États-Unis soki bakomi ba ebandaka toza biso nyonso na ba page Facebook. Soko komi na Columbus oluki communauté congolaise ya Columbus. Soko komi na Cincinnati communauté congolaise ya Cincinnati. Donc eza moyen mususu facile soko zwi mutu ayebi numéro ya présidente place nyonso na États-Unis okokende beta bongo okomona na internet okoki kokutana na président. Ezali bongo pona lelo tosuki wana bo s'abonner bo partager ezalaki bongo abino Bobi Batantu na lisolo ya Congo oya lobaka bosolo sikola kabiso. Merci beaucoup. Bye. Bye. Solo ya Congo. Bo s'abonner bo liker sur YouTube na